24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir na batutu bazotalanga sur tele24live.com ezalingai Julie Poya Lama, Toronto, Canada. Donc na ye lisusu ndenge na lobaki soki basije zali na koya ko betela bino masolo ndenge batu ba pesaka basije. Donc lisolo bomoni titre yango donc ezali lisolo moko oyo ndeko na biso abengaki lobi pesaki dans la autre aussi ça ne peut sous lelo pona zo ba précision na téléphone pona ko partager lisolo oyo ndeko na biso pesi bandeko na ba congolais ba yoka makambo oyo ekomeli ye pona e fortifier pe batu mususu bana nzambe oyo zaka brancher na prière boye bake makambo mususu esale makrizali makambo ya malamu te soko zali na misu ya spiritualité au kufi neti nyama. Donc c'est ça bambote na batutu bazotalanga pe o bakotala ngai sima. Donc nzamba pambola bino nyonso apambola bino nyonso na pesi mbote na ngai na Alain Kindeki, mbote na ngai na Gervais Kaindo, Patricia Kaindo et puis Pape de Réveil Roger Kianga taona batutu ya Télé 24 Live bambote na bino yangwana. Et puis le ezali anniversaire ya Celiana Liberté Kiango akokisi 8 ans, donc azana Belgique na Bruxelles. Donc bon anniversaire nzambe apambola mwana na biso Celiana Liberté Kiango 8 ans déjà na akokisi donc azana Belgique. C'est ça, bon anniversaire à toi Celiana Liberté Kiango. Donc nazo pesa susu ba mbote bele na batutu oyo do ba enseignant ba éducatrice. Donc biso ana Canada ba classe kangami tozali na bandaku donc tozon rati le 6 avril pour la biso atosala na école na bana tozali na bandaku pona makambo ya coronavirus oyo chauffé. Donc tozala banda do bomona ngasko bien na repos 3 semaines ba classe kangami pona virus wana ba bi non il faut ba kanga ba classe parce que ba lingi bana na bango bazala protéger. Donc ba classe eza ku kanga na ebite so ba université pe na ba collège. Donc nous c'est fermé pour l'instant, fermé bana tout na ndaku batu tout na ndaku ba enseignant biso tout tozala bandaku skozo tozonga kaka le 6 avril. Donc bomona monanga msusu ba émission msusu muto pesa ba sujet na koti na pona nanga libre, c'est ça. Donc na pesi déjà muto azotala nga mbote tiene zinga mbote. Donc voilà lisolo nazo betezali lisolo ya ndeko na biso pona komia ngo na papier pona bosa na te point sur point pona opesa ba ndeko na biso ba congolais ndenga lobi to pesa na pesa solo pe ba fortifier ba aider ata na commentaire ata na se wana parce que c'est un peu abattu. Donc lisolo ezali ndenge nini ndeko na biso ya mobali azali na mboka ya poto. Donc alobi na tanga penza ba mboka te mais aza na poto. Alors et ça là qui que azaki na problème na famille ndeko na ye ya mwasi petite sœur na ye mwana na ye akufaki. Donc eza nièce na ye akufaki akende kobota zemi bana bazaki ba mapasa. Alors ko sala ke nièce na ye wana akufi na pasi ya kobota na ba jumeaux bakufi. Nde sikoyo baye kobenga ye parce que ye aza na poto azokepe ba classe akataki musala lobi te il faut akende classe pona moika na poto ba age ezopusana pona sa nini azwa musala moko ya bien oyo ekoyede ti akokende na ba retraite na ye alingi misala ya makasi susu te nde ya azongi classe. Donc azokotanga. Alors ye kosala ke babengi ye bayebisi ekende mwana akufi na Congo kuna basali ba matanga basali matanga ti matanga pe sili ye azali mukolo abi aza aîné de la famille na bango.
nde sikoyo ere atikalaki alobi eloko moko ile na mutu neti réveiller mémoire na ye abandi kotala na famille amoni ke batu bazokokufa kaka na likambo moko soki basi pe mutu bazokufa plus na famille alobi soki basi na bango ya famille bakei kobota bakufaka kaka na accouchement donc eza ere bazokufa ezali mama na bana kaka ya mapasa bango mapasa mama na bana mapasa fo bakende mama na bana mapasa fo bakende nde siko alobaki abi mais pourquoi namoni boli azotala nga la pesi mbote donc c'est ça alobi mais comment bana na famille basi bazokufa ka so bazoke kobota nde abaki te bango na beta sete bazali ba matriarca za mutu ya bandundu donc bamboka na bango yango ndenga pesinga mais atangi te soki ndani mais province na bango ezali bandundu nde siko alobi pona nini boye bango baza ba matriarca nda abengaki bandeko kote ya mama na ye alobi na bango avandi na telefone po ya za poto abi mais ndenge nini na famille na biso basi bazokende kokufa ka soki bazokende kobota déjà esalemi déjà 3 personnes balandani na makambo ya kobota donc so bake kobota bakufi puis bazemi yango ezali kaka bana mapasa est-ce que bozomona te que tozo perdre bato na famille bénédiction oyo nzambe azopesa biso comme si mutu moko azobotola biso yango parce que tokufeli déjà 3 personnes balandani kaka na eloko moko ekoma mabe est-ce que moyen ezali te bino kuna na Afrique bozala ba pasteur rebele bozali kuna est-ce que chef de famille moko azali te oyo akoki kotala likambo parce que ekoma neti répétition ekomi neti eloko wana ekomi kokoma na famille abi eloko asololaki na mama na ye bakota mama na ye bandeko mama na ye yango wana alors eye pe osala ke ere asolo na bandeko mama na ye ayebisi pe papa na ye abi ke papa nasola na bandeko mama sikoyo yo omoni ndenge ni papa na bite loko bino bozaka po ba matriarca osali bien eza malamu kutu fo solo na bandeko ya mama na yo bayeba qu'est-ce qui se passe dans la famille eloko asololaki na papa na ye yango wana asoye mpe na bandeko mama na ye bandeko mama ne balobi na eloko moko te ioat ye mpe avandi na ye avandi na ye eleki mikolo ayoki makambo ebaluki ke ye akangi bafamille na bango bandoki ke ye ndenge nini akekoloba makambo ya bongo bato bakufaka na bango kaka na famille tout ça là comment soulever point wana abi c'est là où les problèmes ont commencé bon ye atunaki na ndenga mabete parce que amonaki yango ekomi répétition bato bazokufa abi so to compter ndenge bato bakufi 3 femmes na famille na bango elandani donc esali neti baperdre 9 personnes ya azokonte na babebe wana bajimo oyo bazokufa bamama oyo bamemaki zemi na babebe ya bajimo wana esali neti 9 personnes mpona ye abi eza 9 perte basali perte ya 9 bato donc mpona ye eza juste te nde alobaki na bango bamekota ya likambo wana à part ça il y a d'autres gens pe ya bakota musika ya famille pe bazokufa kufa nde eloko oyo ye atunaki alors ere atuni bongo eboti problème babaloleli ye makambo abiki ye azali kolinga adivise famille na papa na ye na bandeko mama na ye basali camp contre ye mais avant ça alobi que papa na ye akomi okoma déjà mokolo akomi deja mokolo akokende na ba 70 quelque chose comme ça alors papa na ye aproposaki ye boye alobi na ye que ye lokola akomi mokolo il faut asala nini apesa ye totem ya famille na bango apesa ye totem alors totem wana nde esalaka nini nde ebotaka mbongo na famille na bango ye aza na poto ye sikoyo ayebisi papa na ye mpona komaki mpona bosana te baide ya kokimanga ayebisi papa na bi papa nga naza na nga na poto awa yo lingo pesa ngai totem yango ezani totem na linga ezala nini totem soki
biloko bato bazaka mona ba famille mona misusu ba misusu kota ba Congo toka kezaka soki bankodia ba misusu bazaka na ba o scrab ba bilo moka ndenge wana o koki ba bilo mo ndenge wana. Alors omona yango esa nini yo soko zwi yango selon ba coutume ya bato na bato yango nde botaka so bambongo soki bilo ndenge wana siko ya boyi ayebisi papa na ye ke totem yo ozopesa ngai na linga nga kozwa ngo te nga naza na poto selon ye alobi ke biso ana poto tosalaka mosala ezalaka ya ba chèque bafutaka biso ya misusu na chèque neti ye aza na Amérique bafutaka biso na ba semaine misusu dans une semaine azwi chèque dans 2 semaines misusu bazwaka chèque dans 2 semaines mais siko na une semaine wana bango bafutaka biso awa tote mwana nga na kozwa ngo na tiango na kati ya ndako nazokende kobeta kayu ya kayu bonde na tokenda kayu na souffrir misusu na semaine nazwa 500 450 par mois nazwi 1850 dollars sikoyo na kozala na tote mwana soki koki wana ye koki wana kobotela nga mbongo akobakisela nga na pay chèque oyo babanda kofuta nga po ando abinde na expliquer papa na ngai est-ce que koki wana ekobakisela ngai mbongo parce que biso ezali bapay nde bachèque bafutaka biso ngai na ozwa tote mwana te soki eloko na bino ya famille na kozwa te soki mpo na ngai tala kuna na famille bino boza na Afrique luka mwana moko kuna na Afrique o bomoni ke boko kopesa ye bopesa ye et puis ngai papa nazali côté ya matriarcat yo zali papa peut-être que yo ko luka côté ya bana ya bandeko na yo ya basi opesi bango eloko wana ngai na linte parce ngai moko nde naza ape ba msusu nga na bapoto awa natindaka kutu susu mbongo na Afrique siko bengo bopesa nge eloko wana so bopesi nge eloko wana eye na ndaku na ngai ndenge na yoka katomona ka na témoignage ke eloko wana eliaka ezateke okopesa ngai yango bongo après ekomi kosala nini kobota mbongo ndenge wana selon ndeko na biso mbala bi ye ayebisi papa na bi ke okopesa ngai yango na tiango na ndako na yokaka ifo ozala commerçant nde ozosala commerce tiango soki na sa mbetu nde toyokaka nde bando bota mbongo me ngai awa nakendaka kayu na kosala nini na eloko wana na kozwa ngo te nde ayebisaki papa na bi nga na kozwa eloko wana te boluka mutu mususu bopesa ye eloko wana ngai na boyi plus tard eya kokoma ebanda komela bana nga eliaka bana na ngai soki bokopesa ngo bato mususu bopesa abi place conflit ebandi yango wana abi ya yebaki pete kende nga azali tinde nga komi mukolo boye eloko wana ezalaka na kati ya famille na bango ayebi na ye te aye koyeba ngo kaka jour o papa na abengaki ye nde abasololaki mulai nde aexplikaki ye babiloko wana omoni nakomi da mukolo nazokende na kokufa nazalaka na eloko moko na kati na famille soki nakoki kopesa yo yango ebongo ekobanda kobota mbongo po yo ozala chef de la famille abi aza aîné de la famille nde aboyaki abi aboyi bongo eleki mutu moko azobengesu na famille te kota papa na bango kota mama na bango basilikeli pourquoi parce que atunaki makambo ya kobota wana pourquoi bato bakende kobota bazokufa kana pasa kobota et puis bajumeau kaka mutu bazokufa na famille balobi na ye ana droit ya kotuna te papa na ye pe asilikeli ye akei koluka ndeko na ye moko ya mwasi paza na poto abengi bango na telefone avandisi baleki na ye nyonso balandi ye ayebisi bango parce que ye ayebisi papa na bango ayebisi baleki ne vérité te na likambo oyo ye ayebisaki ye nde aye koexplike baleki nsima mais papa na bango ayebisi baleki na ye nyonso ke ye azali moto ya science occulte bamonaki ye na croix ya monene na kingo croix oyo ya bacroix oyo moi bachenete oyo bato balataka awa na baamérique omwa misusu eza bachenete nini ya badesign donc ezaka bafantaisie bamibali mpe balata yango mingi ya miso mwa chenete yango ezala bacroix boye belwa nini bongo abi chenete oyo ayebi alata
yango wana ye mosusu atiaki photo ne na Facebook alati ka chaînette ne simple. Alors photo wana nde elukeli ye baproblème famille mobimba ndenge eza boye bavandeli réunion babika aza moto ya misala mabe aza occultiste bamonaki ye na croix ya rose croix. Donc famille mobimba ekosolisa ye te ndenge bapesi ultimatum na famille aza moto ya misala mabe. Et puis ndenge eza wana bamonaka ye na butu ye moto azosala baje na kati ya famille alobi azokomprendre te esali ye na motu mpasi asala nini boye. Donc papa na ye moko azokomene bacampagne na famille ya kosakana te kote kuna bandeko ya mama kote boye papa na ye. Donc moyen te yango amituni abiju mosusu teleme elekaki makambo ezobima kaka ezobima mosusu moyen na bia po eza quand même baminute oyo eza tv na koko enime oyo nyonso makambo ayebisi ngai. Donc nakomi ebele mais ngai azozwa essentiel. Donc famille nyonso contre ye basali vraiment camp. Donc bazokombattre na ndenge kosakana te soit babengi mwasi bayebisi mwasi ne mobali wana ozovanda nde aza misala mabe boyebaki l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Bino bokoti ba science occulte fo bobebisa famille donc kaka ndenge na misu ya zate parce que na minute oyo akata ki musala azokende classe malobi mais ya yaki na poto na moi muki abande kozwa abande kotinda la famille en tant que aîné de la famille. Mais sali que ndenge tozali boye tozokenda kokola azwi décision avec était okende susu ba misala makasi te na lobi na début il faut attendre pona azwa mosala moko stable oyo ekomema eti na ba age ya retraite biloko oyebi nde batapoto baresonaka kaka ke atali age abi te age nange ozokende bamisala makasi nakoka su te nasala formation moko oyo ekoyede ngai nazala stable plus tard ntina okende na retraite nde yango ye asali. Mais lelo famille tout eza contre ye mpona nini mpo atuni likambo mambo bato bazokufa et puis pona aboyi kosimba soki totem soki iloko nini amoni yango mpe na misu te ayoka eka na lisolo ya biso papa nde na kosimba yango te. Boluka bato na Afrique parce que na Afrique kuna nde boza na pasi bopesa bato baza na Afrique kuna ba oyo moni ke akokoma riche simbisa yango ngai nalingi te nde bato nyonso balobi basolisaka ye te. Papa na ye moko akoma siko kosala ndeni oyoka bengi ndeko nde mosusu mpe azali na Amérique ayebisi ekeba na ya na yo wana ya na yo aza mosala mabe misala ya mabe makasi kutu boremaka ata ndenge alobaka te même façon na ya koloba ese echangea aza na niveau ya likolo kote occultisme. Donc soki boza na makambo na bino boyebisaka ya na bino wana te fo kobomba secret bo épargner na makambo na bino azali mutu moko ya misala mabe makasi abi. Donc azo comprendre est papa na mutu abota ye tondeni yango epesaki ekanda era yoki batutu na famille bakomi contre ye même baleki na ye pe baza contre ye kaka moko nde aza pour ye leki na ye ya mwasi nde aza pour ye ayebisi bango abi mais bino bozobenge mutu mabe mais ngai nazaki na pasi yaya assistaka ngai comment bokobosa bolamu na ye. Donc tout le monde baza contre nde baloba seul contre tous. Donc nde bomoni akomi na niveau na bite abenga tata na ye asola na ye nde akozwa telefone abengi papa na ye papa nazosola na ndenge ya mwana si réellement na mwana no ya liboso il faut yebisa ngai soki yo muto bota ngai soki yo muto bota ngai yo te okokoma ti na niveau ya kosala nga boye nde bozosala nga pasi na motema likambo na yebi te bopanzi nga sango ntina quartier ke naza mutu ya misala mabe et pourtant bolia mpe mbongo na ngai yebisa nga so oza papa na ngai te parce que namonaka mpe nazalaka mokuse bato tu na famille baza belance ngai kaka nde naza mokuse na famille mobimba. Peut-être bobomba likambo na mama nga naza mwana na yo te yo yebi emsu mama yaki naze abi akometi na niveau na parce que leki akomo yoka na mutu pasi na mutema pasi a fallait a dégamer na ndenga ya bongo nde sikoa yebisi papa na ye parce que so na tali pe bien akomo sa betide batutu na famille baze lancer
kaka ngai nde naza mukuse et puis ngai naza pembe. Batu tout na famille baza attentir na ngate baza mwindu nga nazaka pembe et puis naza mukuse. Alors yebisanga so na mwana ote ou soit maman ya ngai yaki na ngai ya koya na yeba parce façon oyo zo livrer nga kota bandeko ya mama na kota bandeko na yo eza pona boboma ngai. Nde siko papa na asali nini namoni Alvi azotala ngai donc Marcel Alvi na pesi mbote nde sikoyo bakomai na niveau wana batu tu basiliki mono aza mpoli afingi papa na donc ba misusu ba benga ya bina ba leki na misusu avanda kabu leki na mwasi ya mobile benga ba finga na telefone zoba nyama osalaka nini bando kenda poto Gaillard 0 ba fingi na degré moi osakana te. Mais elo msu na bosse na souligner pour na bino pour na kota bato bo pese ni na commentaire bo pese commentaire elo comme sous alobi que era komaki na mboka poto ndenge zakaza na Cameroun sikoyo osala ke papa nzamba sali grâce à koti poto era koti poto boyebiso bokomi na poto ba déclaraka msusu déclaraki mwana ndeko na yo mwasi o déclaraki boye tout ça et ko sala pena ba procédure mikanda ezwaki temps mais era komaki awa azwi mukanda ayebisaki bandeko na ye papa na ye que na déclarer bana ya leki na ngai ya mwasi a déclarer bana leki na ye ya mwasi mais eye ko sala ke ba condition bino mo boyebi na poto nde ezalaka tantôt moi ba procédure ezalaki belé donc stabilité po avandisa masolo nyonso ezwi temps. Alors eye kosala ke ndeko na ye ya mwasi mwana oyo tozoloba oyo na beti soke ake kobota na zemi ya kufi mwana ndeko na ye adeklaraki na mikanda mais eye kosala ke mwana ngo mpe akufi aye mpe poto te nde sikoyo bandeko na ye babike soki mwana wana ye bengisaka ye na poto akomaka ya poto mbakufi te donc ezali bakisiance occulte na ye wana nde ebomi mwana wana ti mwana wana ye kozwa zemi ezali ye mutu azali cause ya liwa ya mwana ya leki na mwasi fallait pas déclarer soka yebaki ko déclarer pona nini abumisaki dossier ti mwana wana ya kokufa na bazemi donc yenda za ndoke munene na kati ya famille boyoka makambele kala ba famille msusu abi essayer za service immigration a expliquer bango ndenge nyonso que ba dossier na immigration ezwaka temps a déclarer que c'est vrai mais eyoko sala que moi temps et ça les parce qu'il pasaki na ba dossier fala zo mukanda 8 ans ba 4 ans pour aya ko zo pa mukanda vanda nda ba ki bolo kwa zwi mikanda asa nini a relancer dossier siko era côté si dossier a relancer dossier zaki en cours mais et ko ça que dossier en cours mwana wana mwana na ndeko ya ndeko ne nièce ne azwizemi alors era azwizemi dossier za en cours abi dossier za en cours donc ça immigration za en cours fallait ba ya mais ko sala ke akufi siko famille nyonso bayebi ke cause aliwa ezali ye po abengisaki mwana noki na poto te et puis bato a quartier tout bayebi ke ya za muta science occulte azana kindoki asimbi da ba science occulte na poto ande ba science ezalaka pona ko détruire famille donc ndeko wana alobi nazoka mutema pasi ya kosakana te que tina niveau oyo papa na nga moko azomenenga campagne bandeko na nga moko oyo na salisaki balingi ko sentir nga te nazo expliquer bango na yebi na nga ku science occulte ndenge zaka te ya yebi kaka ndenge batu nyonso basambelaka to yebi kaka Jésus esili aza chrétien ti aya poto boatika ku kokota ta ndaku moko ya occultiste te ayebi yango te ayebi ndenge zaka te mais na famille nyonso ba rejeter ata mutu moko alingi kosentir ye te abezosala ye na motema pasi donc est-ce il fallait yebisa bango to nini ou pas pasi ezosala ye makasi na bato oyo bakokai komanke ye te bazomanke ye alors na suka nango papa na bango alobi ke ava papa na bango atiki maloba nano akufi te alobi jamais ye soka akufi ye aya kokunda ye te asomba ta dra te atya apesa akoti soki ameki kosala yango akolamuka
ya koki kunda ete nde maloba tata na atiki na famille nano akufi te mazotikele maloba ke akoki kokunda ete soka akufi a participer ata na infante alobi na mabe nini o nga na sali o ti papa na akoma na niveau ya kokomela kokatela ye bamangala babiloko moko ya ndenge wana eza eloko ezotungisa ye mingi ezosala ye pasi. Bref na koloba boye na bato to apoto batalaka nga bana to apoto basituation oyo ya bamasolo oyo napesi nani Edi Limbangi mbote na Belgique azotala nga donc bato tu batala nga boyoka bamasolo ebele na betaka soki mutu apesi solo boye ezalaka mingi eza lokola thérapie mutu soki abengi yo parce nasololaki na ye na butu après na ye kobenga nga nabengi ye na bamoya avala bandémission mpona koteya ye kaka mais ezalaka abi mama beta esolo wana mpo so nayoki yango ezala neti nazodégage donc ezali thérapie bato bapesa bamasolo boye ezalaka thérapie ere ayoki bongo eza neti asedefule na eloko wana. Alors bandeko nyonso batalaka biso boye bamasolo tobetaka soki mpo kotia commentaire o fortifier ndeko na ye ofortifier parce que nde naloba mingi bato mingi baza na mitema ya kosupporte bashock te eza bato mosusu soki basali ye boye akolala te akobela mosusu komona akomi kobela akomi kokanisa bamakambo ndenge na ndenge omona ti motema ekomi affecté mais bamisusu mpe omona bazalaka manfu soki bosali na bango yebi bongo na famille akokipe yo mpe te atiki na ye akokipe te manfu akontinue mais bamisusu basupportaka te yango moi tobeta bamasolo boye mpona kofortifie kopesa bato conseil mais mpona ndeko na biso ya mobali nga ya koloba boye na bandeko tu ya poto oyo tokomaka na poto ere tokomi na poto osali badokima na yo odeklare bato c'est mieux oloba na yo te vanda na yo calme sala kaka surprise mpo namona bato mingi ya poto bachangea mpe mentalité bao bazalaki na makambo ya koloba makambo na bango na baafrike baloba asusu te ekomaka surprise so nadeklaraki mutu na kobeta lisolo te parce que tellement lelo mpe motema mabe ekomi trop na bamboka na biso wana mosusu obenga boye na kini kuna obike papa nde eza wana nadeklaraki mwana ya petite sœur to mwana ya petit frère alors ye mpe papa esengwe kosala ye akobeta mpe lisolo epe ayobi ete ndeko na ye ya mwasi ndeko na ye ya mwasi ya mosusu mpe akosepela te bango bazoyeba te baréalité nini eleka na poto ndeko na ye na mwasi ya mosusu asepela te ndeni ya déclaré kaka mwana ya ndeko na ye pourquoi déclaré oyo ya biso te toa mentalité moko te bato ya poto botala nga tokoma différent même na makanisi na biso eza écart ndenge yo bolimbisa nga ya bana kini mais ndenge bato ya poto baresonaka na ndenge bato kuna na Afrique eza différent et puis ndenge système awa immigration emataka na ye emarchaka na yebi te na baeurope emarchaka neti na bacanada na baétats-unis eza différent parce que yo koloba na déclaré bango basepeli kuna bamisu bazala na secret te ekoma lokola concurrence nde na kini ekoma mwa bamisusu ko bakoma otambola na bapasseport na bapoche na voyage te mais asala yango bafiere kuna naoke mikili oyebi te mutu nde aza pembeni misusu likunya mpe ekosalema dossier na bango ezokende pu mwana ake okufa akebota boye akufi aye mpe poto yango te tala dossier etikali mutu azoya mais azwizeme akebota akufi na bana mapasa dossier ekomi presque na suka donc c'est mieux ya kogardaka mpe silence ozosala badémarche ya mamba poto soki omoni clair te il faut discrétion mais bible elobi il faut zala discret zala na discrétion koloba te vanda nye soko kosala bango surprise osali bango surprise parce que na minute nde bazobaki oye mutu abomie so abengaki na poto te abengisaki kuna te yanga akufa te bayebi te système ya immigration ndenge marchaka na poto ke bato mosusu baza na bapoto batakini botanga bato mosusu baa na poto dossier mosusu esala 8 ans na azwi papier te bamisusu akotisa dossier boye barejete yango fo osala recours
na recours net na Canada so sali recours ba na humanitaire ozui ni na humanitaire faut ça musala ba prouver que au sali au kotisi mbongo nde peut-être ba ko déclarer na Europe na éviter mais awa na Canada za passe pour ba ke mutaza mukandate parce que soko koti ba personne nous permis de travail ozana mukando za mukandate ba peso permis okende musala pour aider yo au survivre na mboka o permis du travail ba pesaka mais mukandande procédure okomona pende umeli emsusu ba 9 ans ba msusu ba sa msusu ba 8 ans aza mukandate mais oko circuler na yo na Canada ba okangala bango yo te okosa no musala ba peso permis ozo sala mais mukanda okozela procédure okotisi humanitaire ba recours ba bilo mo ndenge na tinzambe soka sali ozwi mukanda mais batakini ba yebi biloko ana te o batapoto ba vivaka ba yebi yango te pona bango so oyeka poto donc soko déclarer mutu fois ya lobby to soko déclarer mutu il faut donc makambo sale malala ok za bongo te yango batapoto botala nga bozala na discrétion pe soki omoni ozosala ba démarche ya mutu koloba te sala bango ka surprise ki ebimi alimba moko pa nde tomona bato misusu pa akiti azwi mbutu ti aya koti surprise eza bien parce que makambo mabe ekomi ebele parce que nde oyo eza bakweli yo bakweseli yo bera pamba msu bato misusu nde basali makambo na bango ozomona donc batapoto bozala na discrétion et puis batapoto mingi na ndeko na biso ya mobali apesi lisolo awa yebaki batakini baza nayebi te baza to bakomaka lokola bapota mikongo kaka ata osali nde nini fo epasuka kaka ata otekere na ye ndenge nini okomona na suka nango monaka bandimi yo kaka te combien de batapoto batinda bambongo na bakongo wana combien de batapoto oyo baza awa omonake bacontener ekenda bansolo ebele na beta bato batalanga balanda bacontener bamisusu batinda bacontener ya ndenge na ndenge bamisusu batindela kutu bandekolo bango bambongo bagaranti bozwa ndako bolongwa place wana eza mabe me balia na suka yango mpe bafingi na suka yango mpe bakeyebisa mpe bato ya quartier ke akipa biso te. Quelle méchanceté. Bakomi na méchanceté moko osakana te. Ezaka yo tende ko mobile. Bata poto mingi baza dessus na comportement ya maambezo ça ya ba famille, c'est pas seulement toi oza mutal bosote hein. Soko koti pe la banda mususu yoka masolo o batu bakute nango peut-être yoku tundenge zaboy il faut kumisa kutu nzambe parce que nzambe soki afungoli yo misu okomona makambo susu yo moko zokama so ba rejeter la bango na famille c'est bien parce que tu as refusé à kozwa soki koki soki loko nini parce que yo yeba kiteke bozala nango na famille oye koyeba ngo papa no alingi aye koyebisa yo a introduire sikwa yebiso ke loko ane ezalaka mais kokomisa kutu nzambe eza likambo kotia motema pasi te. C'est vrai oza mutu parce que bazo nde ba rejeter batutu babalukelo parce que bato mingi eza so bato bakoki yo te bambo eloko moko spirituellement oza ma ba domaine na bato basambela mingi les pasteurs peut-être bakoko ko expliquer yo hein parce que bato so comme ko sambela mingi yeba ke okutana na ba retour wana soki ye na physique te eye na spirituel et okitati na physique oyoka ba peso pasi na mutema ba kwambuye yo soko za stable te na esprit omona po komo bela ti lobi o asala arrêt cardiaque alala ekabo akufi pourquoi parce que ozondima te ke papa na ngate mutako menenga campagne bote eza nango bato bele ba mama ba mpe ba mena bon ba campagne batata na bango baleki bandeko ndeka bible loba soko ndengo za chrétien bo si tu lis la bible roka Jésus-Christ l'a dit Michée alobango que l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est biblique. Binemi ba uta pe mskatika na ndako na famille na yo au moins ba banjo combattre yo car quand yo zondima te papa penza ko sa nga makamba boy papa ko ba za mutu science occulte papa ko sa boy eyaka
eza ba biloko bato bakuta nango ebele so tuni bato ebele so kota na ba YouTube okomona ba masolo bandeko mosusu basi baza kobeta bandeko mosusu mibale baza kobeta eza ba makambo bato bakuta nango. Mais ce qu'il faut faire na bato tu baotalanga il faut être fort même mutu mosusu likambo boye komeli il faut zala makasi parce que soko oza makasi te mais obela attention parce que bato mosusu baza na yebi te bandima bango bato te bandima o te bakondima yo te mpona bango eza lokola ndenge oke classe bongo ozotinda lisusu te do yo fali okende classe te fali okendaka nde okendaka kosala ozotinda na kini otindaka na kini bamosusu kutu ake classe bato baosilika classe ya mutu ya ye moko mutu amoni kaka ene classe achange métier bino bokoma osilika oyo elongi yango azotangatanga bolingo bima nani yango mais ye muka préfère atanga na ye classe ne donc ake classe tasa akamisa makasi po lobi abela ala kufi siko bokomi suko regrette te. Donc batutu botanga sino beta certaine kambo ya immigration vanda calme soki oza ba dossier immigration koyebisa no bata Afrique te tie ko sila soki esili ndo ekoloba concernant makambo ya mama leki pona ni bato bazokufa na famille yo tuni yango na ndenge ya yo monyo tuni na ndenge ya physique mais na spirituel ke luka ba problème yango balobaka bolimbisi que kende ko toucher ba puissance oyo za fort ya maîtriser yango te il faut za mutu moko za branché spirituellement. Si l'Éternel ne te dit rien, ne dis pas un mot. Vanda calme. Parce que batu mingi na bizwa ba masonde na oloba ba masomo susu ka batu musu baloba susu tata likambo na famille avant ne ka baba botune ka na yoki bo batakini faut que na ba ondenge wa balobi na yoki et si au vandi nie et puis ça aussi le système au moins que tu vas éviter beaucoup de problèmes parce que Babylone monsieur est spirituel parce que ma bémo est en lorsque ndeko atuni que mais pourquoi les gens meurent dans la famille bo batu balanden ka bazo kende ko bota bazo ko kufa pe bana kaya mapasa 3 personnes balandani na famille bakufi na famille eza kaka ba mapasa et puis na paska ya ko bota est-ce que mabeni na sali wana asali mabete mais est-ce que ma spirituel parce que est-ce qu'on est ba comprendre oya linga yeba makambo na biso donc ye aza adwa kotuna makambo te yango moyo komi na conflit parce que lingo découvrir alors so lingo découvrir ba do makambo eza caché yeba kokozwa ba retour alors ba retour wana soit ba ko selo mo makambo ba lobi ke oza muta ya science occulte kasi ba bambelo pe makambo ndenge wana parce ba biloko ne za bongo soki bakoki yo te na spirituel bakiteli yo na physique bamoni bakoka yo te ale babalance yo babalusi siko babi yo nde moto andoki njo ayo oza nondoki te yango omoni bato ebele bakomprena na bango bavandaka nie soki omoni makambo na bato tu bazotala yango baotala ngai soki omoni eloko moko ozokomprendre te parce que bamisusu mpe eza komona makelele badiscussion mosusu eza motu na makolo te il faut te taire vanda nie so otangaka bible so oza chrétien so okroyaka na nzambe reste calme kotuna eloko te koloba lisusu eloko te ata otuni soki yo nde papa na ngai obota kotuna te sois calme. La meilleure façon ya koagir ezaka kokota yo mo na présence koluka nzambe na ndenge na yo na présence na nzambe yo moko oluki parce que soki olandi bakambo baparent mimi baza na basekret misusu kutu bakufa bayebi basekret nini oyo bana na bango ndenge bana na bango bazotraverse baépreuve basituation oyo bana na bango bazokutana nango baparent ebele bayebi makambo basala mais bakoyebisa bana te batiki bino ndenge wana mosusu mpe bakufi atikali oyebisa bana secret te ke otala nasalaka boye yango wana omoni na famille na biso bato misusu bazazaza bo baoloba te
muta révéla biso makambo ezalaka le Saint-Esprit de Dieu, parce que moi je suis chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Donc, il faut qui me pas nzambe que otuna ba question bituna tuna po okende ko déclencher ba puissance mususu oyo ko ozala mesure ya ko maîtriser angote. Ko yoka mutema paste me batu mususu o baza concerné à peu près na lisolo oyo ko yoka mutema paste kutu beta mabolongo global nzambe merci na ndenge makamnyo so esalemi ata ba rejeter so ba rejeter nzambe azali. Soki papa doit boyo po boy kosimba soki témoin soki lo coquille soki ni c'est bien, tu as un Dieu puissant, c'est Dieu qui donne l'argent, balobi l'or et l'argent appartient à l'Éternel, c'est Dieu qui ouvre les portes yo boy na osali o nzamba lingi biloko anate, tu as bien fait. Ezelo kutu o tia souci makasi te na motema, même batu mususu bakutela ba situation ya boye similaire. Kotia na suscité so bandimi na bango tato tinda ba conteneur 100 ce qui combien bambongo nyonso tinda na Afrique ba boyi kondima yo, c'est pas un problème, faut kumisaka nzambe. Voilà ba situation batu ba kuta na nango donc namoni Nina alengisaka Mireille azotalanga na Calgary, donc namoni Mireille azotalanga na Calgary kuna na pesi mbote na bana nyonso mbote na mobali na epe da Silva, donc mbote na batutu batalanga za conseil tozo pesa biso tozwaka masolo toyaka kopesa bino po batu o baza na masolo ekoka na boye koyoko ba lisolo babeta ki yango donc et consoler yope, donc c'est ça, donc ezali pona ko ya kolekisa RT meza esali mundeko na biso pasi yango moni ablobi mama tali kamna kutena ngo, donc batu nyonso o ba oleka ba situation o il faut ça nini ko talia mise pa nzambi ko compter na mutu te, parce que Bible lobi na mo la pesi Alain Kiango na Belgique mbote, donc azotala nga ba mbote no yangwana. Donc voilà, ko compter na mutu te, parce que soko compter na mutu ko zala dessus Bible lobi yango ko compter na mutu te, za na confiance na nzambe, parce que msusu oka mozo le lobi papa ko sa nga boete mon père vraiment ma mère ma sœur asalanga boye pour la nini, c'est vrai, mais yeba que Bible lobi que l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison, donc l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison, donc tchango na mutu na yo, et puis faut za na confiance na nzambe, faut za confiance en mutu te, parce que ko balancer les lobi o pas même batu no famille ba décevoir pas même ba ami pas donc et ya kalango eza place toza mukili tokutaka ba problème, mais boza na courage batu ba kuta na ba situation boye, donc nzambe a fortifié bino boye bake nzambe existaka koyoka mutema pasi te na te ya makambo ba stress mingi, soko tie stress et ya bota makambo ebele mutema babilo mwa ndenge na so zo kanisa mingi, c'est vrai et ça le passe parce que ça papa nde na zoloba et ça le passe parce que ça bandeko na parce que bandimi yo te opesa bango bambongo po ozokende classe baboyi kondima yo po ozopesa lisusu te, donc batapoto bakono kwa bapunda, donc ceux qui ba jour wana pesi ça va yo za bien, so ba jour wana ozopesa te bakomi ko yima bakomi ko sa neti oza mwana bango te bakeluka place misusu et comme eloko moko malamu te vraiment na ba famille ça devient trop ça, et comme mabe, donc c'est ça elo ngana loba yango wana nzambe a pambola batutu batalaka ngai soko opesa ndeko no conseil na commentaire opesi ye, donc c'est ça azala calme, donc batu pe o batelinga baza na masolo ya boye pe
bozala na bino calme so okutani eloko boye fo kumisa nzambe mais yeba que ba parents na biso bayebisa biso vérité masolo tuté ba misu basimba ba makambo ebele bana pe bazobeba pe baomona mais omona pe baotalaka boye balobelo te baloba te mo pe bakena bango na basekret na bango donc oza no na ntango na otuna bango te mpo bakoloba na bango te ata otuni baoyebiso te tomonaka mindele nde baa na culture wana ya kovandisa bana bango koyebisa bango vous voyez lorsque j'étais jeune regarde nakotaki bien te place boye to nasimbaki eloko boye to na famille na biso bakoko na biso basimba eloko moko boye na famille yango bomoni eloko boye boye yaka na famille bazala kuna ta osola na biso makambo ya famille ezalaka nango te so kuto tuni oluki problème bakomi o manque biso do o eza manquement ezalaka balangage wana donc lobi toza na émission na biso ya politique na 16h donc tokoyamba ndeko ya frère ya président Fachi donc akolekawa ba o nyonso bazala mituna kotuna botuni donc ezala somo lobi donc bozala na 16h waza ya mituna kotuna o ako intervenir boyebi émission lobi ndenge lekaka o intervenir donc c'est ça nzamba batela batutu batalinga la pesi susu Mireille na Calgary mbote et puis mobali na da Silva mbote na ngai susu na Alfred Mambu na France mbote na Pascal Tuka na Bundes mbote na batutu Sipi Mwela na Toronto mbote langa lisusu na pesi na batutu kaka bat bazé belé donc batu nyonso botalanga ba mbote na bino yango oyo bibi mbo ma copine mbote no yangwana ezaki Julie Poya Lama Toronto Canada. Merci. Télé 24 Live.